Mbote na bino nyonso oyo bolingaka chaîne na biso ya Famille Libota News TV bino oyo bopesaka biso vraiment attention ya kolanda ba émission na biso vraiment en tout cas topesi bino mbote bisika pi bozwami particulièrement tozolobela na Famille Libota balobi Famille Libota toujours Famille Libota de Maman Belle-Vie Kandi la patronne balobi Poutine na bango bandeko nanga vraiment balobi wana toza na film na so tozolanda balobi ya film na so tozolanda balobi traumatisme bandeko na ngai bisika nini oh tozomona place traumatisme vandi bandeko na nga bisika wana place Poutine azali entouré na Yamado Karine Yamado entouré na Coquette Sasa entouré na Muchopi bandeko na nga na ebisi bino ya somo côté musope to moni kula Belle-Vie kuna na banoko na ye bandeko film oyo eza somo la famille to kota to continuer ko consommer film na biso la famille tozoloba mais bozo kota te s'il vous plaît totala s'il vous plaît to partager ce qui biso to partager ba film o te eza na bato mususu te ba ko place na biso po ba sala yango et c'est kana biso en tant que famille Libota oh vraiment to pesa attention na biso la Maman Belle-Vie Kandi la patronne oh pene to lakisaka ke to lingaka ye to lakisa yango na ba film bandeko na nga to lakisa yango na kotala to lakisa na ko panza na ko lakisa batu na kotia na ba statut na kotia na ba Facebook yango na nde vraiment ezola seke to lingaka Maman na biso Belle-Vie Kandi la patronne film so ya kitoko to za vraiment ta ko consommer yango to consommer yango kitoko na ba na bino ba film Belle-Vie et da ba film moko te ke opoka to seka to ba leso da ba film moko o epesa biso ba leso moko ya kitoko film malili soki ndeni te biso tosala ba film bangwasu mate soki loyenge so ne te parce que loyenge ezalaka mabe faut ko talisa ba film moko bo ezopesa bato ba leçon donc Poutine reste Poutine azaka Poutine otikala ka yango nzambe apambola ina ba projet o ezali bandeko ba projet minene za pona Belle-Vie Kandi la patronne ça a bien déjà kala ba projet zo ko se réaliser en tout cas to bonde la cara parce que toza wana te na tango ya ko dévoiler nyonso na télévision kabiso to komaka système ya pour bomoni directement et puis bo fongoli munoko ya ba communicateur ba communicatrice ya Belle-Vie bazo sala musala comme il faut comme c'est doit tozola sa niveau o to lingaka Maman na biso to lingaka de vrai to lingaka te pour la intérêt na biso personnel ya kokocha ba vie mais to célébrer musala to luka musala ne kende liboso ezala vraiment partager dans le monde entier ya ngona za bit na biso to mona tant to zala ba makambo to penser pour na ko sala pour na culture ya Belle-Vie to ba film ya Belle-Vie kende musika c'est ça. Alors nyonso eza ya koloba ti bandeko na nga voilà Famille Libota na ki noto meka ko solola o ezali pour la prestation de Maman Belle-Vie Kandi la patronne regardez comment elle est toute belle avec sa robe bandeko na nga robe o étiquette nga makasi la famille robe wana étiquette kinga makasi comment Poutine abimaki non c'est une jolie dame Belle-Vie c'est une jolie dame omoni bato pena bafinga Belle-Vie bafinga kina soni siko babiloko be photo ya ko lakisaka yango to la sa comment elle est et là bato mususu babika Belle-Vie mais baebiti comment elle se comporte alors à travers nous ba communicateur na communicatrice na nde to ba to ya ko banda ko démontrer ba tout qui est Belle-Vie Kandi la patronne dans sa peau na o ba to balobaka na o ko mona e boy des choses différentes ba koyoka goût balobi des choses différentes la patronne aza unique à son genre bon tele kanda abima na ba fête cette fois-ci na fête à popine au ko kundola robe wana bandeko na nga na baki non en tout cas il faut na lobela lisola robe oh bon Monica unique mana notre défunte moi c'est ya pasteur Marcelo robe ne mo bala taka bo mun ba robe na tête tala bango bandeko na nga na ebisi bino alors azalaki tellement kitoko na robe na ye na démarche ne surtout na simandi robe ngo esala ki bandeko na nga non
ouais bina luli notre maman on a dit non 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 on sentir que mutu a bomba quand on est correctement et puis soit là tu sentir taille vandi de on sentir nion son nzamba pesaye nzamba pesaye akokisela ye bandeko na ngai apesi mayele apesi sagesse apesi kovanda na bato apesi kimi apesi makambo ebele oyo nzambe apesi belle vie quand nde balobaka sur 100% ya malamu epa belle vie eza 80 mpo moto azangaka mabe te na mokili tokoloba teke belle vie aza parfaite non a parfaite te aza na bamakambo mpe ya mike eza kati na ye oyo ezaki ye motu nyonso azalaka nano na vie mais sur 100% bandeko na nga sur 100%, tous au moins na 80% il y a bien où ils ont na belle vie. Alors, tu comprends que mokili balinga bato malamu te. Mokili muto aza malamu ba ko ba combattre etina suka. Vous comprenez? Ba ko combattre ba combattre yo c'est à nous de comprendre que bitumba oh ils ont temps eux comprendre fin. Il y a vraiment la temps où ils ont fait botika baloba botika basanyo so bakoki ko sala quand ndina lobaka lilobango makambango ya belle vie et banda lelo te depuis kaka même makambo côté kuna bolobi na mutu o aza lesbienne côté kuna bolobi aza mwasi ya mutu boye bozo monte ke bino mbo baluka bo tourner kaka tout autour donc bino bozo tourner sika moko. Alors, il faut comprendre. Il faut comprendre batango baza banani. Bana maloba fixé. Sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, ce sont des mensonges. Il y a des gens qui vont comprendre que les réseaux sociaux, et c'est des mensonges. Et surtout mensonges, ils vendent des pas nanangambo, alors ça dit que mensonges, ils vendent des macaques. Mensonges, tout le monde va vendre dans la banque, va créer ah, on a la même matière de créer bon. Ngala mo matière en tout cas ngala lobia na ngabu ah to lobele ni to changer nos formes to créer l'homme donc c'est ça alors to bitung ça maraté moment ya biso ya film to kota na film to ta la film bandi ko nga te mission yo ki titre ngo to ki ya ndenge nini mo bange ya titre bandi ko ngo ba pesa d'abord film d'abord film so film na biso leki après ben mission no ta la cinéma. Oh mon hôtel tel ben mission continue ben mission comme la moment ya film là so be Megesili. Tu vois Megesili mon hôtel la film exact la famille. S'il vous plaît s'il vous plaît. Ne peut stopper ça ben mission wana important. Stopper c'est des films plus importants. Pardon famille Libota. Pardon famille Libota de maman Bellevie Candila patrona. Je vous en supplie, please. Tout côté dans le film. Et tout ça m'a bien vraiment. Tout le monde a un film Mati, un mon Kitty. Et un mon film, même si mon vieux belé, même si mon vieux Kitty. Non. Bisso. Et ça m'a bé, et ça m'a dit écoutez pas, ma bé, ma bé, ça la film c'est la Kitoko. Bon, ça raté un collant de film est très bien. Bon, ça va matin un collant de leçon au belle vie ça Bisso. Aux hommes. Bolanda très bien. Tout ça on était pour nous avoir film auto ici et donc parce que c'est belé mais bon on a quatre les filles non photo c'est kaka oui elle a place à c'est quand même na ko c'est ka faut pas leçon et bima na quatre au moment et dans ba film o ezaki na ko c'est ka mais leçon et bima na quatre mais dans ba film même sous bo c'est qui ka bongo leçon et bima pe na quatre té or chez Bellevie na ko c'est ka mo ko c'est ka pe mukie na ko c'est ka no la leçon pe na quatre ou attirer pe na leçon c'est qui et boende ou attirer les sens c'est ça on est plutôt lingi alors Bellevie Kandi aza toujours likolo balinga te Poutine a toujours likolo alors là que ça va œuvre n'est qu'elle toujours likolo ah ba bundisa ye ba bundisa na façon moko bo senti ko o ba papa mili basangani ba comme ce ko luka ko kota na kacha mozindo ko kota pena na ba kota na ba proche à Bellevie. Ozomona makambo ne bomona ndenge zo leka bo ba comme ce ko kota na ba proche à Bellevie kokota voir même na bateau bazaka ba proche na ba proche ya Bellevie pour ka ba déstabiliser Bellevie o biso ba communicateur à Bellevie jamais to ko ça biso jamais to ko ça makambo wana to kika ko luka o proche moko boya ya isila uka to luke poto luka to créer to ça rango jamais aucun jour mais bango mo ba kota kana biso ba kota kana ka Bellevie ba luka poka ka
mokili le bela belle vie mabe tala niveau bato pourquoi mokili le bela belle vie mabe pourquoi belle vie alemba kosala bolamu alemba kozala waza pour les bal bomoni yango la biso topesa bango tante topesa bango chance te la famille topesa bango chance ata mokie te belle vie ata sali ndenge nini ata bimi bien ndenge nini oyokaka bango fo baluka beloko critique bo critiquer lisusu. Elle a été toute jolie avec la robe, très jolie vraiment. On sentit que taille vanda banda likolo tina fait taille vanda otalio ce qui make-up grave t'es simple otali coiffure na yo simple bendi moni nasim. Oh non, la patrona qui t'a créé oh non nous avons une jolie dame na teinture moko ya jolie, pas de choco, pas de nini, pas de tampon ko tikala ko beta belvia ta mukolo moko te po ayebi choco te avant dans ndako kwa choco te ozomona ayebi yango te donc tampon tikala ko beta mukolo moko te bo senti que teinture ne kozala kaka bongo akozala ka dans sa peau po ayebi nde basalaka o akekoluka mafuta mo bena chapo mikolo na sala be pona zonga sabe na cha mafuta na cha ba huile na cha ba ayebi yango te ya ayebi yango te dans l'opportunité est toujours intacte. Akoyoka guma kasi en tout cas vraiment la famille j'avais aimé la robe n'était so bino bo mona ki la façon dont Bellevie abima qui trop simple mais jolie. Yo na baki tunana ko partageant pour na habiter tout sentiment na ngala zaki na ngwe tout me kana ko partageant ensemble quand to misa na voilà famille libote to misa na bongo te ngala blo to misa na bongo te ba bifo ko kumisa mama na yo donc faut ko kumisa mama na yo nde to kumisa kana ba chaleng nde to kumisa kana ba bifo ko kumisa mama na yo ozomona il faut to kumisa kaye donc c'est ça yango moni format to yekoloba to ye penza koloba to kumisa o ezali ya biso la patrona ya biso poutine de l'écriture balobi mama kioma tozala pena pona kokumisa voilà famille libota balobi famille libota de mama Bellevie kandi la patrona bozapi so bozana la pasana mona ba j'aime ba commentaire na bino na mona ngo sala nga bien esala nga kitoko makasi esala nga plaisir bino pe bomeka ko yebisa nga ndeni to bomona ki na fête poutine prestation na bino bomona ki abima ki ndenge nini robe wana ndenge alataki bomona ki ondeni coiffure na ye en tout cas bomona ki ndenge nini bino bosepele te elle a été vraiment toute belle avec vraiment kitoko abima ki tellement kitoko yango la penza na yaki na baki non na to mekana ko partager nga na bandeko nanga parce que eza eloko to saki constant to salaki constant onga na salaki neti so bino pe bosaki constant wana ya komona notre maman toute belle avec sa robe na fait ta popine balobi vraiment azaka toujours wana pona ba oyaye en tout cas tamo ki les oloba pona Bellevie mais Bellevie elle est toujours là présente en tout cas maman Bellevie nzambe apambola yo parce que so to landika mokili oko kenete soko keba ko finga so non ma finga kanga mato elobi nango ye moko bo finga nga bo sela nga ni na kolia fufu na nga na kimia mabeso nzambe nde ya mokili boyinga so nzamba boyinga en tout cas nyoso obino bozo sala eza nango na solution te eza pe na impact te oui elle a raison donc akosala o mutema nezo tinda sala akozala kaka oya azali parce que biso nyoso totela rande nzambe ne soka lobi atie point na vie ya mutu nde wana leli mais so nzamba lobi te nzambe no atie pointe pourquoi ko croire na batamoki to koma ko banga batamoki ben vu pas qu'il ne fait moi qu'il n'était pour ça que fait ba ko tala ba ko critiquer non asa mesana ye et puis tellement qu'az artiste il faut que kenene ezo kende bongo donc c'est pas grave famille libote bino bosolo ba botika koloba ka bongo botika ko sala be pona te to kende na bongo c'est actualité photo lobela ngo photo ya koloba attends que tout ça ba famille libota il faut pe na chaîne na biso fo émission ko ta chaîne ko vendre bongo te donc to ya ka sala ba émission pamba te photo ya koloba si ya parler na ngambo ba côté na l'autre il faut te ya koloba wala ba ya biso pourquoi pas photo ya koloba photo ça ka banalise monde on kenda bongo voilà vraiment na bino a trop to consommer film là pardon famille libota
pardon vraiment na zongi wana to consommer film to partager to liker ça langa bien. Quant à moi na tiki bino on se retrouve à la prochaine.